c'est grâce à Sankara. Pendant que bonde ya papa chéri, Mosaka Koli, amna aja monopause. Et puis Mosaka Zokama, on va où tu t'as signé. Talé longa Mosaka. Talé longi. Mosaka forme ya longi et reciproté sous ma foute attaque comme la dernière couche. Ma foute est aussi mbattée. Ceux qui ont la monnaie peut avoir où tu as été assis, bah, longi, on a fait un n'a peut-être loufou. Nam naïf ça yo. Et longa Mosaka, ils ont répondre. Ils ont pas. Et longa Mosaka, ils ont répondre. Mosaka qui est assis. Et puis, ils ont vendu kuna wapi. Ils ont vendu pas fait dans Guillaume. Vieux Guillaume a vendu ça. Chambre, il y a moi, vieux Guillaume de Baola la naï. Kosuba Mosaka les gars makasi. Dans le royaume, en tout cas, dans le royaume, dans la petite papy les princes, dans la petite papy les princes, il y a une reine, une princesse, il y a trop de tout au long de l'émission. Bonjour. Ouais, bonjour. Ah, la monnaie, maman est bébé. Bon, comme là, il y a deux gros fans. Ça peut être ma maman, la princesse, la reine, la bonjour. Il y a 7 jours de la semaine. Royaume, il y a les rois de la forêt. Face à royaume des rois de la forêt, il y a le roi, donc au prince, donc il y a la servante, Tanya la Ken, il y a Francine. Pourquoi il les princes? Maman, ça, mais pas où parce que yo moto yo ya papier les points dans le royaume. Quand on remet le royaume, normalement, au coup na prince est pour habillement. Et c'est un servant qui va nous dire tant que bisinga qui est bima parce que presque c'est à 4 pouvoir donc il y a moi 5 qui la bima ça me côté mutu et royaume côté boulou et prend papier c'est que ils ont la guerre à royaume tout ndenge kuna PPCBG rande côté européen wenge maison mais rande siko qui vont conduire Tony. C'est beaucoup de gens pas la biso toute autorité vient de Dieu parce que le roi de Foïsa Imbango surtout comme il dit ça quand la succès ya ouais ransonne pour nangola Imbango hein toute autorité vient de Dieu non pardon autorité tu où t'as pas Nzambe ouais ransonne azana autorité moïse derrière Nzambe et puis c'est déjà wana babitu élévation tout comme ça Nzambe donc on a quatre ya maison mère babi qui papier de prince yambi as prince ya royaume de la forêt et si vous autant à la principé ça à principé à la principé voilà et tout maintenant le selon il y a 7 jours de la semaine avant tout côté na actualité où Mikolo et Yindi les sous makasi mais biso to yebi et tous les deux patrons tous les deux boss na minute pour résoudre les camarades mais bino de bana ba prince na bango ngbe bimisa makamba c'est en tout cas les rois de la forêt on a papa chéri bazaki toko j'espère que batu ba yebi na monde à tes otala biso partout dans le monde que ouais rançon na jibem piana baza batu moko yo yebi car ça fait vraiment un bon temps on va passer ensemble. Dernièrement, on a qui le roi de la forêt. Il y a un mois sinaï, maman a biso si des jimans patana banane exosengia magdadingiama. Basala qui vidéo moko po na ko souhaiter bon anniversaire na papa chéri. On a opé bon anniversaire. Donc les gars les réseaux sociaux mobimba ça vraiment très bien. Sauf que ndeko na biso, collègue na biso, Mosaka nde alukaka créer le col à moi. Bez nemo ya ko luka pona ko bebisa amitié wana ok na niveau ya ko bebisa amitié we rana jibeza niveau ya Mosakati za comprendre donc soit ça na problème à luka problème na yemoko oya ko tsa jibe ba on a we ranson le roi de la forêt donc cela veut dire que we ranson aza mutu mogo o to na we na jibe to prophétie na kata monde entier c'est long historique concert le plus loin monde entier tab américain ba salongo tesa jibe na wera babanda concert de 22h à 14h na Fikine
na monde mutasala ngoti we ranson rien na prouver na kata bamboko ba stade de Marty bomona zo kota ba porte zo bukana zompan we ranson na kota tina ba parler du peuple ko kota zo kota na cheval ba zo ko évanouir par ta victoire kota ba Francine Pingi bona batanya laquelle ils ont là ça qui a ça sur leur prouver tous les fanatiques à Wenge musique à maison mais we ranson bien important c'est jour de la semaine disque yango bomoni déjà ba serpent bazana ngo en volume 1 en volume 2 les a disques où il faut changer ba donner na kata Congo j'espère il y a vraiment un temps où tout ça qui faut stationner na kata Congo ba te belé ba bande robenga we ranson en tout cas toujours ba Nigérien ba Ivoirien ba zo kende et tant que patrimoine en mboka na biso et tant que muto asimbi charge ya Congo à sala qui de façon que après ça public na ye résultat bien yango ba ces jours de la semaine c'est troisième disque à we ranson depuis banda carrière solo na ye na troisième disque à we ranson we razu troisième mérite na ye na kata troisième mérite au moment que we ranson le roi de la forêt après avoir koyeba ambassadeur universel de la paix après koyeba we ranson ambassadeur universel de la Croix-Rouge le we ranson ba auto nommé ambassadeur universel et ambassadeur universel les enfants soldats le comme ambassadeur universel de la Croix-Rouge et puis si bitima to vandi sous na la samba bandundu nyoso tu ya Congo basangani balobi vis-à-vis ya ba action au le roi de la forêt salaka en tout cas bandimi ko pese sous trophée a commis sous ambassadeur de la paix pour na bandundu tout désolé ça que ces jours de la semaine et bimi tu es na troisième mérite to bing afro bloc na 4 ces jours de la semaine on comprend we ranson assez à yembi et pas bimsi ba diversité nyoso tout à valoriser 4 langues nationales na biso ya Congo ayembi na Chiluba ayembi na Kiswahili ayembi na Kimongo ayembi na Bakongo lelo partout au tambola Bakongo ba benga biso demande yango ezalaki ya rapidité parce que lelo bazanga ki susu ba œuvre belé ya kobina na matanga na bango tant ba yoki we ranson abeti zenga luketo comme te we ranson il faut matanga comme zenga luketo on to betana matadi tozongi ana minute to solano o le roi de la forêt ba Angola bazo beta lelo na mbanza Congo parce que le baza pour mercredi toza na Zamba Playa yebi ka to na vacances kermesse la Zamba Playa ezara déjà na kermesse donc ba vacancier on se trouve ya déjà to répondre ba activité anormale mercredi toza wana donc musala vraiment to na calendrier makasi ça vraiment belé ba to benga biso ba Dubai na mboka président da Mokumbu na mboka Truman Mimpi ba président Kadima Mukeni ba restaurant ma bien à Dubai ba benga biso na ba Londres na mboka ya Papi Kibanda somba lelo lata lelo ba ya boga leader bana maja Londres ba Titi Mufuta ba Boris Lukusa na zo écoute appel moi ya Finlande pas de Marc Lucas Maes patron ya Congo 7 na benga ngai abino ba osa pona we ranson États-Unis n'en parlons pas na mboka ba Dadi Bambi mboka banana benga donc mboka pena eza kitoko na parla route na Paris pour Paris bon mona sorti officiel 7 jours de la semaine et salamate depuis ba combattant baba 5 ans yango o ba betaraté mais sorti officiel ya disque ya we ranson na 7 jours de la semaine bon mona qui est pas présent God Kisolo ba bimagiti na Château Rouge au moni ba na poto ba Selin Fumu ba Convert Moussa ba Willy Pensieme moni ba Sikito Bangu ba Rojani wa ba Merano ba King Tequila ba Blaise Elema ba ADT ya Gifu ba Sankadangi na minito rien à dire. Papi le prince depuis 7 jours de la semaine et bimi combien de semaines ou combien de mois tout ça déjà un mois déjà ba biso que non depuis bimi ndenge we razala ka liboso na ndenge lelo disque bimi et simbi to roba en tout cas public et mona déjà biso coûte avant disque bima to tia extrait ya malembe était comme na iTunes partout te ko bimsa disque ana kisasa ndete ko bimsa bino biso d'abord monde des évolué to teki déjà ebelé na ba réseaux sociaux we ranson na sa premier artiste depuis musique banda a bimsi disque en pleine victoire la place des artistes pour na honorer toujours artiste lelo mona kana oyebiso ndeko nanga bato be ba ko sabino na TV to bimsa disque Mise de Vani bien Mise de Vani Lukuta parce que azui moi na maman le kitata moi si ba louer 3 motos yewe wa ba zui de kombi ba datisi bango ba polo ba yena édition moko boye ba filmer to misi disque mais we ratala rabité il faut la mise disque na polele abinso en pleine victoire c'est des autres comment
ye mo azo signer ba autographe akanga ba photo eza ba exemple à tout le loba américain ba zandeni soko bimisa disque ne ayena millier moko populaire oya fanatique na ye oyo ba zwakata mona ete akiti wana teki yango wana yango ba we ranson etant ka complexité ayena ba innovation sika yo zalaki na biso na victoire otalaki ndenge CD we rete kamati fabricage kuta ye osomba CD ba musicien presque tous au monde wana batinda batu misusu basomba ba CD bazoyo kango partout par là donc cela veut dire azolakisa ke alinga kobomba makambo na eti donc yemo pena yaki afandi wa bomoni babengi biso na changu po outa carnaval le roi de la forêt parce que carnaval ya passé 5 ans oyo bakombata baboya batokindaka te wera mutation si carnaval wera kita batu balobe bele wera koya te o wera kimi mboka o boye na boye mais nde balobaka la vérité finira par cri et salama bongo wera sona ya mboka aya bato bachango wera sona faut quitter marche à liberté le loto comme les mêmes jours to comme jeudi samedi nango jet privé et outa Guinée équatoriale et pas à présent Théodore Ngema et il y a uniquement aux wera qui obéta kuna parce qu'il y a bipé donc rien n'empêche et puis il n'y a pas de commentaire à faire il y a muta lobo et simité parce que partout il y a mon autre modèle simbi mais comme nous avons aussi des capacités tout le monde dirait Nicolas yo tout le monde a ma casse entre bino na mwana bino pe Rigola on dirait pépinier on boloba ke bandaka ndepende pas faire Rigola te to ana problème mo sérieux na faire za mwana biso faire za mwana wera o wera lelo a pesa chance ya kobima ke feri mais lo mo batu bazobosana au monde to na Congo a musicien maître avocat maître makasi nde tozaka na chef de sécurité ninja sikatenda porte parole danseuse rêve ya mututu ezali pas ça permet na ya wira po leo na oyebiso nini ata yo nde oza boye oza na besoin ke mutu mosusu ozala nazobeta nazosala na kabine nazosala esika moko boye mais oza na besoin ke un jour nakoma na société moko oyo lelo cas de problème il faut landanga mais hommes eza lokola nde toyokaka mon équipe bale na Congo soki elingi ekende ko défendre biso libanda tobenga ngo leopard ekendaka siko na musique na biso ya Congo ezaka na orchestre moko oyo eza lokola leopard ya musique eza oyo ranson la preuve ane so otali lelo bana tu baosa fierité ya Congo baza bana oyo babotami pa oyo ranson otambola eza bango déjà que mututu rêve na ye azaka besoin beta azwa pe matricule lobby liwa maladie baluka ba servir yango normal dans wera aza mutu moko te ayebaka pe ba misente misute batu bazwa koluka vie na bango ndenge batu bazwa vie pa wera ndenge lelo pe yo poza na besoin vie na pa wera lelo il faut to respecter wera il faut le to sala ba prière pour wera son nakendaki et pas maman na biso mama Kati juste na Uzizi Katia5 juste en face il y a statue ya liberté ya papa na biso akenda igota nzambe na lemba are elma bana poto bazana poto ba otala obozo ya ba vacances mère na biso elo omela kolia mamio tout eza wana ayebisa ngai ke papi le prince omoni lelo we ranson o batu bazoloba eza wera mutu alukaka batu te mais vie ya mutu te eza besoin akepa wera pula ye po bato otangana bauta pe pa wera balonga pe pa wera po basala baorchestre destin mutu nyonso tout après kovanda na ndako ba parents esaka nini kosenga papa na luka pe moi studio na ngana lu ya eza musala we na lobi soki oza na musala na yo oye epa ya wera na musala na yo oza na besoin okota musala botiaka pe richesse boyokaka richesse towana bacoltan towana bacuivre toza banini botia pe richesse wera son lelo wera azolongwa chômage na Congo combien de travailleurs wera aza na Congo lobi tozalaki na imika ezalaki juste basketteur ya monene awuti États-Unis oyo abeta NBA ayaki na fondation ne aye kokuta na wera son na fondation na ye basangana lobi na imika mpona baaction humanitaire ozomona teke wera aza mutu moko boye azolongola ba chômage ebele po totia pe parmi na kati ya
richesse na biso totya Werason lelo Werason azobongisa lelo ovanda boye ngai na uti Braza Werason atininga mission de service na trésor lumière papile peke Brazzaville kozonga na nga bazwanga na agence Exo Business agence oyo eza na kano spécial tozongi ngaka na trésor lumière donc na nzela na kano wana baninga ezalika bangubu babaleine banina parce que tozali mpe na baninga te nayaki mpo na grâce na Werason bayambinga epai ya président Syriac Bichili aza président bafan club tout ya Wera ya bakongo moderne oyo aza na établissement Mireille zompal dezolakisa ke Werason azolongwa toujours chômage totya yango ezalaka lokola debati donc tozwa yango eza normal kaka ndenge alongola bango balider chômage azolongwa mpe bato mosusu na kati ya la samba boorganiza kermesse est-ce que na condition pour obeta na kati wana to mission nyonso pa ko se produire na ye na kati wala eza en dehors ya maison mère moni kermesse ya mama Wera te Werason kermesse et la samba eza jour ba rep na ye mais pour na conseil eza pour na batu nyonso tu kermesse c'est que c'est ba fanya la samba basengi ko felo midi pa po beta samba bafana la samba te fana la samba aza ya Wera soki batu basengi baza na besoin kofi abeta akozwa kashe na ya beti so bana besoin jiba beta zwi kashe na ye bana besoin quelque soit babeta o vio na biso wase kwa o papa Lutumba eza makamba Wera te na kati ya la zamba wana ça n'a rien à voir organisation ya la zamba wana ya kermesse eza mama Wera te okomona mpe Wera te eza na bato baza mieux placé toza ba Dr Pichu Musumu kuna toza na ba Eva toza na ba directeur na biso ya finance o ba bienvenue tenta ba ya papi bazana ya papi Mvula pona ba poneta déjà makambo ko boye ça n'a rien à voir ba maître Ninja Tikatenda ça n'a rien à voir na Wera kuna za eloko mo za commercial donc muto obeta na ndenga lingi ça n'a rien à voir na Wera da ba chante ke mukolo yo obeta na la zamba za mamba Wera te et quoi ma musu Papa le prince mamune zoleka franchement parlant mamune zoleka entre Yona Blanchard Moussaka ngala za le zoleka ngala Blanchard Moussaka te Moussaka c'est un frère to ebana kala et puis ça papa na ngana âge papa Blanchard yo robotanga est-ce que bige moi na Moussaka ayi ministère de plique moi n'est propre donc c'est Moussaka robotanga mais ezaki Moussaka a surtout quel voyage na âge à monopause moi est-ce que le bomi nga lelo na voyage na ba voyage lelo papi na tinda ba na ba voyage sanka de compte za 3 fois par an français a voyage jaka a me makati na betazi au moins na keto za batu moko lelo masanga mbonzo na kana fiona na mbonzo moi sinena moi na e bébé Keni mbonzo ba na voyage so Moussaka a surtout quel voyage ok voyage na âge à monopause na 56 ans et pesio palpite au komi ko boya bato yo ba mona je liboso na yo tandis que na âge Moussaka za mukolo na biso Moussaka na 56 ans azabwa même mukolo papa chéri auto fête ya 50 ans d'âge bien donc Moussaka mukolo siko Moussaka tango bandi ko luka guerre fala ko yeba ke guerre ozoluka ona nani eza guerre ya yo moko eno ya papa chéri po papa chéri za camarade ya Wera ça n'a rien à voir na Wera na papa chéri yo zo luka guerre na biso zo mpona ba porte-parole Moussaka sur le plan ya historique ya Moussala to sai ki porte-parole ndenge futi biso Moussaka leki biso ka na ko umela na ndako ba parents avant na ndako ba parents te mais na lupango ya fama bongisa monda ko ni bien kitoko na ya la muka moni papa la ba na biso alamuka ba weli mama fufu ya malili na baleki olamuka na ndako na bino quand on parle de un responsable za muta zo bangashima na ye responsable n'est pas dit qu'il y a sombelo 4 bouteilles bien 5 bouteilles bien bolo ba n'importe bon meli ba whisky bo meli na rata boîte bo ko ba kamana ba DJ responsable faut ozwa ba bangashima na Moussaka aza mutu moko né grandi na famille ba parents si lelo il faut ba parents il faut ça une soni premier soit à outé tas n'est pas le Rwanda ndako footela zomprendre
Mosaka ndenga zana historique ya masolo ya combat. Soki Mosaka ketasi c'est grâce à Sankara. Pas ndeko bonde ya papa chéri. Mosaka koli, amna aja monopause. Et puis Mosaka zoka molo ba uche tasi doye. Tale longa Mosaka. Tale longi. Mosaka forme ya longi et supporter sous mafuta ta comme la dernière couche. Mafuta ezo simbate. Soki nga na moni pe ba uta ritasi ba ne longi ana fona kenanga peta lufu. Ngam na yipsa yo. Elonga Mosaka ezo répondre te. Ozo pan. Elonga Mosaka ezo répondre te. Mosaka ke États-Unis. Oyene long et puis azo vanda kuna wapi. Azo vanda pas fait nanga Guillaume. Vieux Guillaume a vendu ça chambre ya mwana vieux Guillaume de baola la naï. Kosuba Mosaka le kai makasi. 3 fois Kosuba. Mosaka Kosuba mwana koko supporter charge ti. Mwana wi papa il faut longola mwana balo na chambre na yo sala AVC. Chaba longole Mosaka mwana koto hôpital. Mosaka banda Kosuba na kisasa. Balati ça y Singapumbwa etika osila te babambie magogodo na bibubu esimbete et comme ça pas que na bate pas maman akata bantu Mosaka lelo comme koloba ngozo sola nanga awa nga mwana na ngai nga na sala ka checking nga moko papile porte en voiture papile porte atindi pati na poti ngo yo Mosaka otinda même pata mwana chikapa nobota di sekibali et puis bazo vendre pas na autre Mosaka si au Koksi âge à 56 ans, aux enfants chez les parents. Nous allons on a dit que depuis nous avons dit que nous avons dit que donc pendant le sol là, Mosaka il faut respecter ici. Sankara de foot a bandi photo depuis 1909. Akena de photo a memi moiti, abotiba na top basam basamanton, Sankara memi bande ko na photo, Sankara lelo so ke na moiti qui n'est pas dîner à l'India dia taille commerciale. D'habitude ça se comprend. Roger nga na kenda ba poto abota na ba poto Roger nga na za a le la sali kermesse a pinga ba tuki eza complexe de priorité les baby si mutu au kana raté Mosaka na mata métro liboso na yo na lia crème ya Marc Donald liboso na e ponga na oliango yo taka film impresse na ba ke papa aki et papa balisa donc makam tout zo beta li solo lelo recouvrir sali ba ke beba longo li ba Basu retraite, Mosaka du retraite. On a lancé Mosaka, Mosaka retraite. Mosaka n'est pas dit avoir une ngunda, babi via âge de 56 ans. Jamais évolué aussi maillot au bois en ngunda. Voire même la Congo na bino, la pension publique repose à la pension. Oh lelo on a pas pu le faire. Tandé dans sa émission. Bana photo. Chéri Mala. Président na biso, président les fidèles de Oué rentrent d'orta Ige Malum. Président God Tizola, journaliste président. Qui m'a la beauté à la main. Prince, il y a royaume, les rois de la forêt, c'était un voyage, la zone. Il a dit pas tous les fois du monde. Pas tous les fois du monde. Dans la royaume, on t'a dit qu'on veut le groupe. Au Rosana Basservant, dans la degré, moi, si je vais vendre des bébés dans la canne, on a beauté le roi du bébé de 4 berceaux à la servante à passer. Et puis, on attend la maison, elle est le combat. Ah, Koto, Francis Ping, on a beauté le roi Samarola Jésus. Bako déjeuner quand tata tongo. Bana ba ki classe batali kai ba bito merci titi. Dès qu'on monte ka beauté na to vanda bo. Ba biro na. Kalanga mo prince ne na vandi. Teni o edi ba pamba. Mosaka elo na wa ebiso. Ko cha papa chéri na buto bana ote parce que ça na niveau zo sa guerre a wera na chiki. Comme aux en a besoin. Ya roluka guerre. Ngata on a bunda komba ya wera salate. Na ba maso ba na bunda la jibe za ga bless ne ba yo. Zompa innocent. Wana yo. Oza ajimona vie na biso. Bebe vertis. Jamonga. Excusez ngai. Tika biso to abana yo ofombo ta biso. Ba blancha pardon. Tika biso to abana yo. Yo fombo ta biso. Oluka gia na bana. Et puis yo ngana yebo yeba. Oyi mutasala bina propagande. Muzi. Nalinga kayo mama. Muzi eza ba kusala. Zompan. Atana aja makabote. Musako zo luka gia. Okena aja monopause. Ah, ya. Lelo comme aussi du que les photos na aja monopole. Tala ba biso ye. To vandia. Tala niveau. J'ai eu mal au mona. Ma taille identique.